Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mo pepe oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaka tambongo. Wena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatika ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mo pepe. Ba pekisaka mota pe mate. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine mama. Bonjour à vous fidèles téléspectateurs. Merci na confiance au beau Biso na ebi que oui, vous êtes belé na ba na bino na habité ceux qui émission oyo ekozwa na bureau, ceux qui ekozwa bino na ndaku na PC bino vraiment ba grand bonjour, ba meilleur vœu na bino ya fête de Noël pour émission idéologie eza émission oyo ezo la bino ba information et précision oyo eza ko leka précisément na République démocratique du Congo. Donc tout ça bel et bien na Kinshasa la capitale. L'autre cher internet si vous voulez to vandi boé Roland Kaimbe derrière les images na bika azula biso pena staff ya munene to vandi à l'honneur na gloire ya Arnaud de Veloso, le styliste congolais. Il fait photo lobango, il est en train de faire la fierté de notre pays. Donc azam muto banana 0 a commis na 1-2 ti a commis libanga makasi nenge le boss Raph Mourenge à Lobaka na l'un de notre vaillant soldat ya makambo etali Veloso na kombo ya Birof Panga balobi toza awa pour l'honneur de Birof ya l'honneur de Veloso style toyeko solanini eza grand maman événement mondial Veloso style Veloso time a kozala na Kinshasa le 27 ya mois de décembre. Talaka kaza mutu ya compassion mutu ya batu kotika mboka ya banka kotika kini mboka ya ba grand prêtre mboka banka a son chaque pe na ba moment fête oyo tous alani ensemble to fêter penaï to yeba eloko nini ya elibiso na kin po eza maman événement Veloso style na linganga na pese la mingi parcours na été toza na bandeko ya les amis de Veloso. Je crois que Kamamaka na Raph Mourenge na Birof na bandeko msu baza bango bako solana bisoto yeba soki préparatif yango ezoke ndenge nini arrivé à Veloso na saluer na ndeko na ngai. Bonjour mon frère. Bonjour. Ouais, c'est pour la première fois au na chaîne Oyo Congo Zibula Meso News TV, chaîne Ali Banga, to sentir vraiment sointaibo qui toko donc batabouene vraiment et c'est en base à peine à Veloso quoi perception au Congo. Ouais, mon nom c'est Birof Panga. Je réponds au nom de Birof Panga, Nazali chargé à communication ou à Panzaka Sango ya Arnaud Veloso, styliste Nabiso. Donc nazawana pour na ko pesa message nae. OK, c'est bon, ba te belé ba yebi déjà dans les réseaux sociaux partout ba publier en na ba information l'arrivée à Veloso. Veloso aza muto aza munene kota la Veloso style ou ala tisaka les américains bantiers ala tisaka bastar andenge na ndenge koyana na kin. Est-ce que vraiment vous maintenir vraiment charge wana ya communication na y arriver na y ba stratégie bowling andeni bino na base mobile? Oui. Tout maîtrisant très bien parce que stratégique déjà bien blindé donc tout ça on a assez donc tout ça vraiment normal. Et puis par rapport à l'organisation à Veloso donc Koyana awa déjà ça bien préparé. C'est dimanche au Veloso ozala oyamba makitoko donc on surtout à Rolinga accompagner biso les jours en haut on a vraiment décidé parce que l'organisation est kitoko. Donc c'est un peu ça. Mais tout sololana nous par rapport à l'organisation Veloso aza muto yo azaka po na ba kinoate Veloso aza po na ba ndeko nyonso baza pe na ba province et puis toza na kin toza pe na ba commune voisine na biso tel que ba Brazza et bon sko batu ya Brazza batu ba frontière to batu ba province ba sengi ke ba participer na bino pour na arriver à Veloso boza ko maintenir stratégie en ndenge ni. Ouais, premièrement d'abord Veloso azano artiste était Veloso azali styliste aza mutu ala tsaka batu donc mutu tout azana besoin
à participer à arriver à Zalawana présent. Donc porte ça pour tout le monde. Donc tu as porte donc nous surtout au Rosala n'a besoin à participer à arriver à Arnold Veloso à Monaé par exemple un projet belé pour na Banamboka et puis malgré tout Banamboka et puis à personne un projet pour na mutu presque tout on nos jeunes ouais c'est intéressant na magamunaé à un projet si on magamuna belé donc c'est un peu ça. Tant on lobby un projet belé pour na Mboka na kanisi bongo na la personne de Veloso, il faut expliquer dans nous bah internet ou bazotala biso siko basé belé partout dans le monde bazar otala biso sur Congo Sibulame son news TV li banga ba lobby la reine mbala patron na motema batu ya maestro katuse ko na mboka bundeswana za kolanda biso to e bana nous Veloso aza styliste to Veloso azali marque ya griffe po batulelo ba komo ça moi confusion. Batumsu bazo Veloso po il faut to lo bango na ba boutique ya ba marché central bongo Veloso na ba fanatique na ye ba designer ko ba teka bilamba ba marché central wana to kota na ba marché central to mona ba che ba photo ya Veloso na ba défilé to lito ye bano expliquer biso Veloso asalaka ni na makambu ya forme aza couturier Veloso aza mannequin donc éclaircir biso nanu sur le point wana po batuba ye ba vraiment ouais. Premièrement, Veloso d'abord, Azali, candidateur au début, Aza artiste était. Azali mannequin, Azali styliste. Donc, Aye n'a pas projet naïe. Donc, Yemoko en personne, Veloso, Aza n'a pas projet belé. Donc, premièrement d'abord, Aza n'a pas griffe naïe, Moropé, Veloso. Ouais, Yé, Azali, styliste. Et puis, au monde total, il y a griffe local, Gucci, Balmain, Zara, tout. Donc, il y a avec le temps, il y a un projet. Bien, nos chers téléspectateurs, Veloso a en même temps designer, mannequin, et puis il y conceptionnaire, il y a l'une de vêtements avec le temps. Tokola tangone tola takaba griffinyon so ba Gucci ba Chache pour photo lo bango déjà ba benga ka epé na ba ligne de vêtements mususu neti Gucci ba image ezawana tokomona sandal mo ya Gucci oyo Veloso ba benga ki po ba la kisaye na Gucci apesa pe mo idée bon yenda apesa ba idée bako bengi na Versace babi non Veloso to sali mikolo mususu blouson mo boya Chache mais esenga siko yo ndi mtoko chang yango omona Veloso souvent na ba star minene na habité ba star oni déjà au Veloso a light ça oyo roeba ouais Veloso a travaillé na Niska a travaillé na Ntega a travaillé na ba Ferregola a travaillé na Inosbi a travaillé na ba Rebo a travaillé na Héritier, a travaillé na Star et Belé vraiment surtout ya mboka na biso et puis partout dans le monde a travaillé na bango donc yepenaza sans frontières quand de tolobaraza partout travaillé na bango nyonso. Oui, ceux qui ont bâti ces alliés Mikolo et Veloso pe a travaillé na le padre Gola la PC Bambote Mikolo Veloso a travaillé na bango donc il a travaillé na ba star nyonso ya monde pour vraiment to lo bango lelo vérité Veloso libanga abandonné à zéro ndé quand l'union nous n'est bandé l'émission lelo vraiment à ça la fierté en notre pays à ça la fierté en notre pays alors stratégie vraiment est arrivé na ye koto na kin ils ont ken vraiment malamu avec le boss Raphaël Mourengue ils ont coaché bien na Birof l'un des soldats à Veloso na lo na ebisa bino tozana bango vraiment bazo tambusa makambu vraiment ndenge makambu et sengela vraiment tambula na rolinga rolaka embeso tozana na même ordre d'idée tozonga côté à régie ba balancer les biso émission Veloso alekaki en direct il y a TV5 alekaki en direct à TV5 yemo pe à PC laki to reçoit des images pour ezana image mo to c'est la biso eza en exclusivité car na zibula mais sur news télévision des images ané ko leka bo reçoit des images ezana image mo ko leka ki wana TV5 na FCBino et puis na élément mususu ezali oyo yemo wa sali déjà arrivé na e donc Kinshasa mobimba ba fanatique ya Veloso o ba lela molato boya ebelé mais en ligne de l'autre côté à régie Roland Kaembe a balancé les biso élément à Veloso azaki na TV5 suivez cette image et puis nous allons revenir juste après. Check. Styliste pour les célébrités, coach en images, styliste personnel, il habille les plus grandes vedettes européennes, africaines ou américaines.
Il vient d'Angola, du Congo, du Portugal. Il s'est fait un nom dans le milieu très fermé de la mode et de la haute couture. Ce soir, nous sommes avec Veloso Style. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Bienvenue. Bienvenue, merci. Alors, je disais, vous habillez les célébrités, vous êtes styliste personnel, coach en image. Ce sont des métiers neufs, ça. Personal shopper aussi, on n'a pas beaucoup l'habitude de ce terme. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots en quoi ça consiste, votre métier? Alors, mon métier consiste vraiment à gérer l'image du personnel. Je donne l'exemple de quelqu'un comme vous, que vous êtes tellement tout le temps sur la télé, et normalement, vous devrez avoir quelqu'un qui doit gérer votre image. Vos lunettes, vos boucles d'oreilles, votre coiffure, etc. Donc, je fais un accompagnement, non seulement que pour le vêtement, psychologique et mental aussi à la fois. Le styliste de célébrité en direct de Paname. Bientôt, atterrissage à Kinshasa. C'est super long. Vous travaillez aussi dans la haute couture, vous collaborez avec la haute couture. Il y a assez peu d'Africains finalement dans ces milieux à haut niveau, dans la mode et dans la haute couture. Comment est-ce que ça s'est passé, votre début de carrière et vos 15 années de carrière dans ce milieu? Comment est-ce que vous avez fait pour arriver au sommet? Exactement, merci. Cette question me revient fréquemment. Il y a pas mal de gens qui se posent la question, vous savez. Ce monde, c'est un cercle un peu bouclé. Les gens ont la difficulté de pouvoir arriver là où moi j'arrive souvent. Il y a des fois, je me pose la question comment je suis arrivé, mais pourtant j'ai la réponse. Donc en gros, Veloso Style s'est fabriqué par lui-même. Donc en commençant par ma naissance, je suis né dans une période où mon père, il fut le producteur de Franco Lombo Macchiadi, il s'appelle Moninga Star. Et ma maman Brigitte, à cette époque, mon père, il produisait Franco et en même temps Viva la Musica. Le grand chanteur zaïrois Franco. Exactement. Donc la tendance était vraiment là et la SAP était là présent. Donc je grandis avec ce... Il y a quoi même? Elle est belle la veste, franchement. C'est quoi, Givenchy? C'est une dérivée de Givenchy, c'est... franchement, elle est fraîche. Ça, trop top. Rebo ba plataforme ezalias na katimini motoliongo na yolo azalias kokindindila na ngolo in class. So try now with your favorite shoes. Giuseppe Zanotti. Yeah, with the black one. Black, Yeah, black just one. to see the look. Losako Banamboka, ici Mr. Veloso Style, votre styliste de célébrité, en direct de Paname. Alors, force à ne touche pas à mon talent, touche pas à mon talent, on est ensemble, Mr. Veloso Style, le styliste de célébrité en direct de Paname. Bientôt, atterrissage à Kinshasa. Soyez prêts. Oui, cher Internet, tout a de belles images. Il y a Arnaud Veloso. Je crois que tout a été bien dit par Yemoko, le pionnier. Il y a une nouvelle génération, Arnaud Veloso Style. Wana ba image a sali plaisir na Patrick Moubenga en direct de Bourges, le véritable addict de Banda, les sali plaisir na Diego Mokandi la mon ami, sans oublier Mama Tina Kwaro, donc balobi représenté à Canaan et sali plaisir na bango. Oui, toza kaka na ba papa te toza pe na ba mama po ba bi Veloso aza pe ya ba mama. Toza na mama na biso kitoko awa ye paza na kati. Il y a un groupe qui va chargé arrivant à Veloso. Bonjour, demoiselle. Bonjour. Comment on vous appelle? Moi, je suis Keren Massambi. Keren, est-ce que Veloso a l'aide de kaka garçon? T'es à l'aide de garçon, t'es. Maman, c'est ta maman, maman. Ya muta maramba kilelo. Donc moi, t'es. Wabi kilelo, Roland quand il mange la biso maman oyo. Bino
départ na bino ya ba mère n'arrive à Veloso. Comment vous avez organisé arriver na côté na bino ba femme? Bon, niti ba biso vraiment et l'euro vraiment grave exact. Poto yebike azala na déjà. On a ya muto munene. Talaraka muto munene sala makambu na ye ayebinga zonga na kati ya mboka. Poto parce que aza mwana mboka mambo lati sabani bani to bangela te poto yebike ya kitoko ezali. En plus to préparer arriver na ye vraiment kitoko. Ba surprise eze belé talaraka. Donc c'est ça. Babi ba surprise to bombango boss Raphaël Mourenge Armel Caprice Mafiose Star Boys babi to sola masolo après ba mama bango babi to bomba mais na lina ye bananu tango yoka Veloso pona yo Veloso na République démocratique du Congo ozwakaye na place nini au sein ya pays po azab muto azo sala fierté jusque là toza na ba maison terre ya ba styliste té OK ba ko pesa bino pe makambu boyebo defilakata si autant yo ke Veloso ne mutu azo ya ko koya na mabele po vandisa ba grand ba maison pour na Congo pe kende liboso ozwaki ngo ndenge ni. Ah, pour nga vraiment na sepeli makasi pe na o sepela kati lelo vu que ndeko na biso abando sala ba faire na ye ba poto mais alingati a base na ye na kin biso vraiment tozana esengo makasi talaraka donc moi te esengo eza makasi to bando mona neti za moi star moi nini manini ma or azana ye mutu moko ya kilelo très simple un tonton moko bien donc mutu moko kuna ebindeni na koloba te na ebindeni na koloba. Donc, il est arrivé le 27 ezala. Donc, roboma mutu. Si vous avez stratégie na bino po babi, il y a une réunion où wana na zonga na nous pas les soldats Birof babi ende mutado simma makamba Veloso wana complicité na Raf babi bangonde bakolo makambu pour la réunion non pour quand pour déjà les 27 makambo kendelo na vitesse ba stratégie za ndeni pour la réunion pour baser belé partout na ba Congo na ba Brazzaville bazan na ba Maroc wana bazo yaka ka pour na Veloso azo koya mabili bo boulinde nini pour makambo fait ça la mambangba. Ouais réunion ya liboso et uzala si samedi comme ça vu que Arnaud Veloso a quitté le dimanche. Les samedis, on a une réunion générale. Donc, réunion où ils allaient pendant réunion, il y a Souka. Comme ça, les dimanches, on est au Yamba Star Nabiso, Arnaud Veloso style. Donc, c'est un peu ça. Ok. Par rapport à l'organisation, quand on a au début, l'organisation, c'est un mode à Kitoko. Donc, nous faisons très bien. À disposition de tout, Mituka, tout, et ça, tout est dans les bons. Donc, on a par rapport à l'organisation, il y a arrivé na ye et c'est yangwana. Donc, on a besoin de participer à biso basi, ma garçon il y a propre parce que Veloso est mort à propre et puis on a le bélo moko mutuloko la Arnaud Veloso aime sous batu belé ba jouer à la légèreté. Donc, azam mutu moko na mboka na biso oyo en tout cas surtout na bango ata 3 ou 4 de baza ba icône. Ya mboka na biso na mambo etali mamba olata donc moi papa wemba balata mais bango sko baza ba jeune o penda ke ba olatisa bo kipete papa maman jeune donc mutu tout ba olata donc en tout cas ce qui na kin awa vraiment na osala nga plaisir mingi soki mboka na biso to yambie penda ndenge biso monde to penser penda et ça la honneur ya kitoko parce que il y a d'autres pays où ba yambake kitoko pourquoi pas biso pena mboka na biso mo peto accueillir vraiment comme il faut donc c'est un peu ça on est ngana lobaka par rapport à arrivé à Arnaud Veloso. Oui, on appelle Alina Bakisa charge d'internet. Eza lipamboli na biso, ya biso bana mboka kozala na élément loko la Veloso. Donc ba mboka belé ba sanga ba élément bongo mais biso du moins na Congo tozana Arnaud Veloso to ya même mboka fungama notre président de la République ministère à culture beaucoup ta makambu oyo ba lobi maman Denise Nyakweru kota makambu oyo sans oublier mon frère Stéphane Nyakweru de la part ya Trésor Moka ma solosa kitoko après awato bengana bengana tous jouer ka ba stratégie ndengini to yamba Veloso vraiment nga mona na bamboka belé net ba Roby de l'or soraya kuna na bamboka lokwa ba Brazzaville ba yambake à l'honneur pays na biso pe Veloso lokwa tika ngo kala tango aya fa sentir pena que non to yambie pena 20 ans azaki na pays te atika mboka mboka banka
tokoyamba vraiment maboko ya kofungwama ezosala biso pe vérité nga na kota na bazando wana bagibo kopolo bachaka ba photo ya Velozo na ba boutique na bango maintenant ba mona Velozo te ekosala pe plaisir bat lokola ba designer azando wana ba ya ebele ba dokwa ba papisika na Irlande ba ya koyamba Velozo à l'honneur ya République démocratique du Congo mais na rolinga tozo ya susu moi élément moi ya muke au Velozo asalaki pour arriver na ye wana na linga ndeko na bureau faut expliquer biso Velozo atelemena na ni wana to moni azana jeune femme moko wana élégante kitoko makasi yebisa biso nanu mwana mwasi ana zaki nani ouais fi wana o batelemaki na mwana mwasi wana azali petite sœur propre il y a maître Gims Ficha Juna la beauté pure donc yende bazane pembeni star Velozo azo pesa annonce na yeke non akokita awa 7 dimanche donc muto bazane pembeni azaki Ficha Juna na répétango lisusu Ficha Juna la beauté pire donc la famille boyo mwana ni makamango ekende donc mama Velozo eza ba Ficha Juna bazawana ba Sompanga Juna ba Maître Gims Juna bazawana donc makamango ya makama ba grand non linga surtout ça complicité na Rodrigue Wawa ba balancer les biso image ya vidéo ya arrivé à Velozo pour bon comprendre que makambo ezande c'est dimanche mbula ebeta te Velozo na kati ya mboka ya banka tola na image wana et puis to zonga jusqu'à après to clôturer mission na biso image Roland Kaembe. Hello Banamboka. On t'appelle Chécha. Donc la fille avait Juna Janana, la petite Maître Gims. Donc les gars, c'est pour vous informer, Velozo sera à Kinshasa ce 27 décembre. Donc dimanche prochain, venez nombreux, on est ensemble. Bye. Oui, binomo boto mona ba image wana sali plaisir na monde mobimba ba o nyonso bazara fanatique ya Velozo style. Je crois ba congolais ou ba partout dans le monde binomo boyo qui donc eza makambo yo neto lobaka buka mona buka kukila télévision ezala radio té Velozo na masasa c'est 27 décembre to fêter na maman na zongelio to komo kabona ngana yo bato non pe ba sa dérété na groupe na bino et puis bango nini. Bon, on a vraiment benga bango baye belé. Donc boye belé, porte est vraiment ouvert pour na mutu nyonso to ponate. Nyonso wazali na posa ya ko intégrer ko kota lukabiso o kota na groupe o comme membre à groupe to yamba maboko wa fongama. Ouais, pour la première fois, le émission idéologie, émission au Elengue, Zalarana Congo, Zibula Mess on News TV, bateau partout dans le monde, moi, salutation, on peut ça avec plaisir. Bon, premièrement, on remercie Raphaël Mourenge, Moutasali qui n'a comme à Lelo. Merci beaucoup. Président Talara, il faut me les belés. En plus, na pesimbo tenanga na Abed Mandala, na pesimbo tenanga na boss Eric Mandala, na pesimbo tenanga na Christian Lumière Béton. Na pesimbo tenanga na grand frère nanga moko artiste et musicien. Brancha ya nanga moko ya mulayo mela zala wana. Bambote belé na bandeko belé so na bina tanga belé to mela mebino nyonso pesi bambote na linga bino makasi. Oui, ngape na olinga na simba ba brananga na mboka Irlande wana na papisika Irlande bokulaka ya mboka na bosanité bongo supérieur wata balobi molobeli ya balatim na bosanité slam yanga masolo to betaki yango Velozo na mabele je crois to zala na bino ko sala plaisir ya to lo roi neti na ba pasteur Landu Masundidi na moni bongo Didi Racha Modizo boss na mboka lukala balobi yepe azasima makambo oyo wana totoka bwana na ndeko na biso ya si je crois que toko zalape na ba soda mususu ba pesa be ba indusa na bango po baza mo ebele o baza na commission ya accueil ya Velozo tozana zibanka muna balobi asemi la bango nde basimbi pena strata coach na lemba nanga ba na matete to soiper bango avec le temps to développer na bango je crois kala mingi te bon ça entrer na bango to développer na bango. Oui, cher internet nene ebsibino ça continue donc tozara en ambiance ya même émission idéologie ou émission ya makambu émission oyo moko ezala sur Congo Zibula Mess on News TV wana moni na pesi mbote nanu na la patronne mbala reine motema ya maestro Katuse ko na mboka bundezwana tozara na ba soda ya Velozo bazoya kaka wana tozwa kisko ba comité chargé
changer pour y arriver à Veloso Scoto zappé siko na ba branche na bango pour arriver à Veloso arrivée mondiale bana lemba bana matete bana gombe bango nyonso bazawana pour na salaka ba coaching pour arriver à Veloso Scoto zani na ba soda makasi bango va se présenter ndeko na ngambote. Ouais, mbote mettre check de la prince dans un peu de style styliste en plus vraiment ouais repose sa fière na kati ya mboko na biso RDC ziba kamuno ko epsa biso bino boza comité à Veloso na commune nini tato chu auto simbi mwamba ça veut dire que lemba mombele ngaba to ke timate to mato dans to nanger kaka ba biso vraiment auto simbi en tout cas visibilité on a du Veloso metwa de mbandaka styliste biso to za ba combattant makasi vraiment mettre check. Si vos stratégies en nini pour babi Veloso za grande personnalité za grand prêtre koya na eza li pendant quoi ngate so bo koti makambango bo est-ce que bo maintenir arriver na kitoko ba stratégie to lito yeba na bozo sala nini na ba coin na binope donc arriver à Star Reza vraiment en tout cas les 27 oh il y en a 12 heures en tout cas ban Afrique tout en tout cas ban à Paris Bruxelles Londres en tout cas ban à Lukunga ya Mwamba Tukin. Donc, en tout cas, Star en tout cas représenté à Bisso vraiment où ça qui fier Libanda et Mboka na Bisso Congo à ça quoi les 27. En tout cas, il y a qui vraiment tout le monde a goûté ça li, tout le monde a Louis Vuitton ça li, tout le monde a Hawaii ça. Et ça déjà n'attend. Ndenge pe la Star na Bisso genre peut-être fier na kati ya Mboka na Bisso vraiment Italie que lamba na ndenge vraiment na bita ko na bita comment on aurait expliquer. Nyosko tango yoka ke Veloso akoya mabele Mboka banka après 20 ans bokabwana ni malgré bosola na ba réseaux sociaux ça là qui on ndenge ni. En tout cas, ça a plaisir à ma casse vraiment tout le monde a toujours que Star ou là ça ba Star américain. Alors là en tout cas dans la zéro là ça. Hein? En tout cas après ça va fier na kati ya Mboka et ça en tout cas plaisir à ma casse arriver nous vraiment papa nanga en tout cas beaucoup de respect à le monsieur mon nanga zibanka muna yeyo. C'est là il y a les 20 qui t'engagent en Mboka na biso RDC en tout cas notre peut ça va fier na kati ya Louis Vuitton. Il y a Didas. Ndenge pas tout le monde en tout cas Veloso styliste style ezoya na kati RDC mon entier zoya. Tout le monde toujours ba oui ça va tango déjà. Donc ndenge père on a dit Veloso zoya ko lettre ça habite toujours qui ba Veloso style. En tout cas, rien à dire. Ouais, tu regardes, nous, tout le monde pendeko. Awa, bonjour mon frère. Bonjour, grand journaliste, Ziba Kamuna, assez Mila, journaliste à Makas Cheikh Changazawa, na c'est que Mouta Boufa Bangonde Yeyo. Ouais, Tolito Yeba, c'est pour la toute première fois, tout le monde a eu na mission oyo idéologie, émission Yakitoko oyo Zalaka na Congo Zibula Meso News Télévision. Tolito Yeba, comment on nani? Assez Mila international Yeyo. Grand marketeur à Makashi, et puis Valère Arnaud Veloso, Métier Noir collection. Oui, il y a la collection. Ok. Donc. Roger Milan, Tolito Yeba, comment Binope Bozo, ça la préparatif na bino pour arriver à Veloso. Est-ce que vous avez malam ou pas Veloso a personnage mort à Makasi, a grand prêtre tant à la communauté française baby que non, il y aura Veloso na mboka Kinshasa, bino siko na coin na bino, na ba commune na bino. Bozo sala déjà la préparation qui est déjà malam ou pas donc sikali déjà na mikolo kaka moi 4 jours 5 jours pas tous années na mabele. Comment boza ko préparer arrivé wana. Tout ça déjà bien organisé pour nous causer l'Arnaud Veloso et Métier Noir de Mbandaka, Mas Armel Caprice, wana millionnaire. Donc Arnaud Veloso Métier Noir, ça griffe Armel donc ce que dans basa bolongo moko na Arnaud Veloso Métier Noir basa bateau ba na collection ils ici kanakata Kinshasa, rien à dire. Bobo mabilama na bino nga poitre nga nani donc bomo na mana yo na palais pour collection sikezo ya bomo na makamususo Veloso ya chanze Kinshasa et commander paradis ba wanga na kimasa fali popa. Donc Mila yeyo, rien à dire. Pointe morte l'équipe Veloso Sikoyo. Dans le 27 titoseli Veloso Azoya, c'est un grand star à sali mannequinat, un mannequin international. En plus, Azam moto toujours respecté jusqu'au maintenant, à une griffe naïe. Donc ce qu'il faut te banga, te respecter. Au moins t'es l'ami boy, yeah. Ça y est passé. Donc bata poto bobo mama ba parler bomo na Mila yeyo li bende moko, li tuto, aya za Arnaud Veloso Métier Noir de Mbandaka. Et s'il donc rien à dire, naza il arrivé qu'à toujours à Veloso pour canner Makashi. Ouais, rien à dire, na mon niveau Roger Milan lo ba agressivité donc baya baza déjà na sengo baza bien motivé. Donc il y aura les shows les jours wana Veloso
je crois que Moni Basoda na yo bango azo PC là. Quand on dit les styles, on voit déjà les griffes. Les styles c'est les griffes. Donc tant on a Gucci, on a Versace, on a la griffe Mickey ba dia mamoto donc fait le zozo tika sko ya ye awa. Pour ba assez mila baziba kamona ba check bazo charge c'est que baza Mickey, ba bonga mana ba Paris, ba bomba mbali ba foué, ba voix ba comprendre que fait le za leki bango. Les métiers noirs. Si go tant yo ke vélo zo royako. Et 50 ans aux années tant on mona yo assez mila na vélo zo en face. Pendant les 20 ans là, dans les 5 on a robeta tabachit. Dans la robeta tabachit pour na fait le métier noir de Massa Armel Kapou de Massa Fali pour pas la mané la licheye. Mannequin international dans ça mon ninga na bisoté. Avoir beaucoup de respect. On a fait le métier noir de Mandaka, ça c'est assez mila. Pendant les 20 ans là que je t'ai pas vu, nazo c'est la sco fait le zo afou la ngasa la nga. Naza si ma fait le zo. Ne te me fait le zo. De bazate bazami kinza. Tiba kufaka naza bo fait le zo. Métier noir de Mandaka pata. Oui, cher internet, comme déjà nasuka ya tranche nabiso wana soki émission et salibino sur plaisir na ba palin. Bopé Sakaka, un grand merci dans le styliste congolais Arnaud Veloso. Donc, aux Zawana Nepona à l'honneur nae, à la gloire nae, binomo boyoki. Donc, Yemo Kopé, à l'Obakina, bato groupe nae, puis balobi, je crois, tout a été clair. Tokomo koma vers côté ba dédicace ndeko na habité soki okopé sa moi ba salutation na bato bazo tala biso siko na émission oyo ya kitoko elibino idéologie. En tout cas, vraiment, cette situation trop na maman Tina Kakesa Botimila. Cette situation trop na boss Monamayi, Beach Monamayi, boss Kapata en tout cas, boss Moto Abino Ngwana, Georges Mole Kablez Langa, malgré Menora c'est à zéro. Mais boss va pas tu respecter toujours Nathan, peu plan les accords toujours Nathan. Ignorance n'est zéro, na bato ba bossana. Merci mon frère, moi bah salutation dans la bateau bah zui occasion à Kolanda lelo sur Congo Ziboulamé sur News TV. En tout cas, rien à dire vraiment. En tout cas, Saline Nanga vraiment c'est Belesika ya Laris depuis Belgique vraiment Anaouis a toujours né Makambo. En tout cas, Maître Ziko, en tout cas, salutation Ziko en tout cas na bande ko nanga tout na kata Paris, Bruxelles, Rolisinga, Makeni vraiment Yanga c'est mon grand frère propre. Donc depuis Londres, na bossante rigueur non yeyo. En tout cas, Laris en tout cas toujours na ndenge promotion na Awaeza, ndeli banga. Donc, mutuwa les shorts OTC que mutuwa naza pena incompétent mama Bilamba. Mama Tina Kake Salifan tonoyo beaucoup depuis Mouké. En tout cas, maman Françoise depuis Bakongo. En tout cas, rien à dire vraiment. En tout cas, merci beaucoup maître Tchèque. Oui, merci Nabino Zibaka Mounana Roger Mila. Tozongeli l'un des grands des soldats à Felozo, Ndeko Birov, Tokomi Koshite na suka ya tranche na biso bato nyonso balandio lelo elo koni baki au retenir pour na journée à biso lelo ou l'équipe pour la première fois en émission oya ba chasseur bon oya ko retenir ezalika kenon date c'est le 27 donc mutabo sana ngote parce que ezali jour oyo yemoko Arnaud Veloso a okitawana déjà na ndenge ya mboka na biso oyo na Kinshasa. Donc, au sous-nengana bak c'est ça que juste ba salutation à toute personne au balinga Arnaud Veloso au balandare partout. Na pesi ba mbote na pesi pe les sous famille na ngai moko Jojo Molenga 5 étoiles muta simbi marché central na mambotali design. Donc na pesi sous mbote pa ya son panga Juna na pesi les sous papa Juna Janana na pesi les sous Ficha Juna la beauté pire na pesi sous Sachi Jelas. Donc wana ezali o ezali ba ma salutation à Ngai équipe en Abango. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez aimé cette émission, dites un grand merci à Roland Kayembe Moutasimbaki, Matos Nanenga Simawana, caméraman à film à Jésus, Babi, Aza, na Misapi, Nzende, na Benkakaye. Na PC Susuba, grand merci Nanga, na Mboka Angola Wana, na président Domba Siberi Roujouambo, na PC Mino Mambo, Teto Zelaka Velozo, Slam Yanga, na Bosanite Bongo, Vini Abdul Mutala Tsenga Iboye, Balobi Bilamba, Ezawana et pas Vini Abdul Soko Lingo Somba, au contacter maître tchèque de la presse, Ndé a PC Bino, Komao Yobone, na Télémakina Gucci à Lelo. Je crois que comme na souka ngana bino to komona na juste na ba prochain numéro na biso na pesi bino déjà ba meilleur V na banda na bino ngana bino to ko bakaka même moral il y a importé zalibo ça bosser très massivement bo s'abonner très massivement na émission oyo na chaîne oyo Congo Ziboulamé sur News Télévision ndebo zuba sango ya République démocratique du Congo to monani na ba numéro na biso mususu ko ya au revoir.
Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato ba pemelaka. Bolingo vraiment soke zalaki atambongo. Mena sangi na la reine Omba pesanga talumenya. Mama yo 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 yo. Automatique ba mama la reine Omba. Mokoja ba mama la reine Omba. Mama la reine Omba. Ba le bio za mon pépé. Ba pekisaka mota pe mate. Umela. Mama wo wo la reine Omba. La reine mama.